moi kazali na sabila ka déjà to mona nga sala ka bien mo ko lelo ka mona mo kiri kan nga mesani otambola lelo Ginette moi kazana kati ya bumu hein tu mbagalo tu Ginette moi kana bumu ana direction matapol lelo luka askem base hein to qui peut trop on a kuna finga qui bole le askem base moi trop les réponses fait ça là faut pas l'eau pas pour te moi quand même hein lelo Ginette moi kana askem base kilo ya bumu déjà dans la sentir déjà que askem base azana kata plateau askem base bon bien Ginette déjà que les autres déjà ils ont mixé déjà danger ça déjà d'accord ici déjà ouais avant tout na banda na pesi ba internet tout ba olanda biso ba salutation partout besoin mina monde sans oublier mon président Kabossi a retumba Robia on est là comme si un star au wabina sur local tena comme international omi bengi star yo on a episode zakala mambusali na trace dégâts ok bon askem base bizarala dégâts mambusali na trace askem base yo rôle na kati ya groupe Kabossi izani rôle na groupe président Kabossi et liboso ezake naza bassiste ya Kabossi donc rôle na ya munene orchestre ezake na bassiste à Kabossi donc na boye soko ye pas président Kabossi au luka gauche droite te bassiste à mon askem base kilo bouye milinga mingi est-ce que milinga mingi non comme milinga mingi te mais tout dans ça boulot bien faut ça parce que basta non caméra boulot nyonga bien zo sala o zo mikumisa chaque fois bien Ginette mboka oyo Congo ko kantate que so sali boulot ba baoya bando le boulot rien du tout faut yo moko le karaté il faut yo moko mi lobela pour pas comprendre tant ba yo rapena boulot sala kana ngo mi lobela ba confirmer non muto mai bi boulot lelo c'est pas peu de choses hein ko beta 3 disques na mboko ba bina donc 3 disques na yo mais oui na beti lelo bilo raboma e kanga mboka na beti pendant 7 ans so 9 ans sali non pendant 7 ans na salle d'orchestre ya robeta bilo ezaki par rapport ya temps ndé na kotanga na koti orchestre na 2008 au banane o ya mais ba zo pe les problèmes non na sala test na 2008 ba zwanga donc ba zwanga na orchestre et sali que à l'époque tant na koti ba bimisi chawana ya niao ba bimisi single wana ya single no titre de 10 sur 10 ay ma ba niao ba nzemba sala ba vocal na maison mais ba betana générique mo et crochet mati en 2008 wana tant na ye ba sisi de niao ba ko kota ce qu'on album élection mais na ko kuta bassiste ça là déjà isa bass tant ba ça album élection ba ça en opération mais dans la appendicite la ramboka na biso mana ko tayi parler on a studio ba bête élection tant on a bimi na hôpital il répond médical tant aussi tant on a intégrer sous groupe bassiste on a mbala moko a lukan zela na minute on a ba te soit que na soit comme commerçant so mais moi mbala na bateau ya ba bassiste 5e génération yo ne so commission de tête non na commission de tête poso bo na ba mikolo ba leki muta commission de tête na mambo za boulot faut yeba na boulot donc boulot somme te bi boulot formaté ti ya wana non koko ma tête te so ndenge nini faut faire expliquer batu que non expliquer biso ndete ba nga na expliquer ku yo te po yo yebi non expliquer ba internet que mutu azana bateau ya ba bassiste 5e génération ye kaka mutu apesa pouvoir wana eza venanga le fombo pour ma penga bransate mais penga pouvoir bon vers le fombo pays ndelo comme si non tete non le fombo comme ça tete te wana grande musique congolaise donc déjà à lobby que non petit à partir le lois bâton c'est de sentir quelque chose baba c'est toi belle 5e génération mais sur lobby que ngana kumbela bango c'est que à sentir elle aura une équipe tous belle mais capitaine baba que yé capitaine mabuma donc le blaro lo nani toi faire le blaro lo nani vas-y toi faire t'as la caméra kuna basi ça ah maman dia na expliquer président faire un grand artiste na bon toi tu pas ngana tu pas président te na chebi na bino chete te na lo maman pas président faire baï salade ba betela bango pas président le fond te yo kana ngana yo ka te lo binini na bibo pas président faire basi salade na lo bango to ata mabuma na rien te na ebi ete ah ebi bango te le fond dabeta kuna to et puis bien vont créer polémique le monde a banane comme na mabito sous wende plutôt de créer polémique te Ginette ya mango mais besoin di manate quand même ah bien te aski anto za la bato besoin di manate mais to ni ba matende besoin di manate ata muninga lekio mais on di mate na la lekinga te na lobi kaka te to tape expérience muninga umeli mwandambu ninga umeli mwandambu aleki abeta ko leka ngai na ndima eta po
abeta kolekanga mais yo kala mpepe mo boyo pandi batutu donc yo kaka nde yo et na 5e génération muso azate kayo na 5e génération nzambe wa bassiste askemba kilo ya bumba eza mambo nga na fanda na nga velo fomba beinga apenga pouvoir na palais obino kumbela masolo parce que na nini oyo beti mi komisi mo na nini maintenant bi biso ten classe pluriel bana ko mais bana de OK vraiment sa majesté Renate ya bakapaya donc sa majesté kanenge za pourquoi pas na Sandra Yaba veut dire pena moi c'est pembe Sandra Yaba na bossa inte Gladys moke kola Gladys soso hein donc bino vraiment de bosimi Ginette mwaka donc malgré bo mona ki ngate mais non senti déjà que na grande sœur ouais bien o ba solo la donc na leli oh Ginette mwaka donc moi inte askembazi mabumo boye do dimi ko avec le fumba tout nyoso wana et puis na mona ba beta ba créer ba polémique kana tourna bino ba basiste ko ba polémique banani o mo créer ba polémique bino c'est ni non biso to créer polémique te ngana lo ba marambo yo na vie il faut respecter ba ene on se respecter mabuma te il faut buma le kana TV yo yebi ki mabuma le kana TV mais non bien excellent expliquer biso le solo wana mabuma oui poser un droit de réponse expliquer biso le solo wana non ngana ngotanga ba koma batuté tout tanga koma mabuma te biso ba basiste totanga koma mutemeto on nous expliquer ne ba comprendre autant so ba comprendre kango mal ye ngana zala te biso za na voyage na orchestre ba internaute bolanda nga bien biso za na voyage na orchestre à l'équipe pas confrère on a été sur autant comme pas Mariana la Tortira na Mirador na ba chaîne à toi Kenya et ça que tant à celle émission ba tu n'es pas présent ka bosser bassiste la kuno yebi ba lo ba ku te nenga na yebi na ngate mais ba ndiko on a journaliste quand tu question à toutes les questions ba bassiste Congo ya ba ndiko boudé a dékonanga ba benga ba petit frère na pendant ba bureau na tambla na ba non 20 minutes au jomo dékono jongo na ya bo on va être pas présent faire parce qu'on a tellement palmarès na nenga vitesse aja na makambo wana te ça dit to bunda nete bagarre ya mais pas le baki nene na mabete mais yamba ndiko adio ngana obinisa mon obinisa Congo te mais mon zakala na minute ba obina otina ba Birmanie na ba fin fois mukili donc tia obwaki zakala wana yango plus yo titi te nga zakala te ngana beta biloko aboma elo bato ba koma biloko aboma ngana to yo kama muki biloko ngo yo beta yo komisio mwa titi quand même mais na obia na bana biloko aboma kasi yango na obi beta biloko aboma beti mbusu na nini na bia yo kande si biloko aboma na banda wa Yora makambo eza somo oyo bozoluka oyo na mwa tiaki ezokende nde mosika bababe na yo bapeti na bafomi kiti oseka bango babobisi bocontinue saka lokwa ave lofombo nde motasaki eloko mwa abo quand cameraman nayebi te yoka nanango ve na ngai te natunika te mapuma to babave na te aske mabuma ave na ngai obi age na ngai exe mabuma ave na ngai mambo eza somo abia nga père na fa botanga nga père na fa botanga na l'aîné de la famille qu'on a 5 petits na pané ba yoka jomo mabuma ave na ngai nani ozoboya mabuma pasa yo nini kaka mabuma pa lubuma bete aloba na opeki mabuma boyebani bien atina yo na tuni yo kaka te askemba sa habite na tuni pe kaka na tuni ninga mabete mabuma leka kaka bino albi ayebi te ayebi ka président kabote neti ba ko tuni on po bina yebi ete yebi ka président Ferry c'est ça nabi même na droit koyeba mutu na komona mutu c'est deux choses différentes siko yo mona elle aura ngaske na mona ka yete nga na mona na nzela te oyebi epete nayi amasana nga te tokutana te tosolaka te mais comme kana niveau kala bakaya yebi mais yesko alobi ka yebi nga te pa a déconner ke kuna betaka te banini ba nabia oyo kokutanga Ginette oyo kokutanga ana gal ato ana gal nde to aboye to ana diaso mata Paul hein bagalo tu boyebi to ana mata Paul sera venu Louvamon qui sele et pas devem kuna na ngam biso doza to ana ki sele oyo kokutanga na palais oyo za mabele la seule na kota na pa na zilo ba DJ Pek au mona ke non ne ba koma guitare ba sa skembas non petit exemple lelo flash ingete uchi obeta ko na so ranson na pe assez don na pona yo ba travail ba sali na tellement na sima romi guitare bas godé le fond anze monio so godé le fond mais bana bassiste beta kuna
Ko babaisa ba babaisa ba interprète. Alors bango, abete pas président fait mais interprète. Na studio ba obete là. Studio na bête là. Godé le fomba mtabete là. Donc to ba godé le fomba bête là bango nyonso. Na 5e génération, godé le fomba bête là bango to pas pas bosser. Aibi ke pas bosser, askemba si mtabete à kilo. On a orchestre so mo na zo bête donc mtabete mo zaka. Godé le fomba. C'est normal quoi, président. Ouais, nous confirmer on to ezabou. Ezabongo, ezama nguto robo yango te na Congo. Président godé le fomba bête là bango tout, à part pas bosser. Donc pas bosser askemba ndé akanga mes place mususu. Mais na obi ya babas. Dans les dimanche vous avez bien bayona godé le fond. Non. Na guerre oyo président godé le fombo côté c'était. Té na tunika na côté na guerre té. Le fomba za monument. Na makambu oyo à Paris yo. À Paris na yo muswaza té. Ngana lo banga na nzambe babaisa 5e génération. Ngana nzambe babaisa 5e génération. Que so na 4e génération au monde to na babaisa le roi ba ve mimish. Ozo le roi ba sunda bas le ya Jibem Piana. Ozo babaisa le roi ba. La ville sunda bas té je continue ka. Te sunda bas ave na ngana uchi ozane ku lobi. On a grand prêtre ve grand bassiste à Congo. Dans la 4e génération banga bangoka. Ben oh ya bino do banga bango té. Okomema. Dans 4e génération tout ba vie, mais 5e génération. Bango tout donc moyen. Oye pas président Fali, président Ferré, président Bill Clinton, président Sélé. Ba so tano quelque basiste bango nyonso ngana tuna bango makambolo ba. Mais so tuni bango. Tuna ko beaucoup de guerre on hein, ba to bala nga bien. Expliquer ba tuna ko tina makambo pona puna bango pour to comprendre. Avant ils aki bonté, avant ils les ka ba musicien bango na bango. Ça va guerre wana mais le lieu commis aske base na kingandi rando wala kuna rando makambo mtuwa avant makambo ezaki te donc bino bo créer makambo to mona non Ginette moi non et il faut comprendre que différence là ina ba na ba informatique na ba chanteur malo ba musique ya ba chanteur ba mona na et parfois la rakebiso ba tasima to bomba mato poto lancer mais ce qu'on a na vitesse nga o le karaté pe no ngam na beta bopo e fulanga po lona zalo na ali ko bango tango ba yoki nga na lo ba feba na nga bien ba ya bani o finga donc pour que personne le ko finga po fulama nga na finga mutute nga lo ba koma mutute nga na salara nga na ka TV na ba ko moni bo na ngam na beta générique ngam na beta et na ba leader rebelle na mboka o to kutana na ba na studio et na RTN sur ah grand bassiste présent mais tu on a na ligne pour to yora vous comprenez nanga na oya TVT pona buda d'ailleurs na no voyu te ba edikanga na ndako na biso te na ofinga na batuna ngana oya ofinga mutu na télé te mais bango nde ba oya ba dekona na kombo na OK ngana nzambe na bango ngane mna pia bango ngela OK maman lo ba o vela nga Vincent Umberto motema mama Jeannette o kama parce que base maman no ba boyo yebi yango hein na vena nga Gisentingi motema marquise donc Vitala Caravena donc yonde zala kaka venanga moko seleka sala Congo donc viwana monument donc au ville yonde pikama donc OK parce que base donc moi na suka vraiment émission pour ma et aussi la test que to kina suna suka mena no silité pour le monde makambo zo luka o esenga to mata lisusu mena pour ça yo mata te na pour ça ça pena normal parce que base ta no caméra fifi guerre au bin boluka bon na te ke créer makambo plus tard écrit maramni ina lobby ka ko zo mo te ke créer makambo ah balobara ma pena muto abanda puis malamu na muto sukisa ngasko pona ngana malamu c'est normal bon yo lokwa ba banda ki mabe yango yo zo continuer ka mabe wana mais na obi musée le père ya loba la guerre sera longue et populaire ngana soda ka bosene na bonga fazarata ngana soda donc oza ke mission di sangayo vous comprenez ba venanga ba landri bisidi ba yebi venanga landri bisidi code askembas ba venanga lendi na mona ka tia Louvain ba ve ba yebi vous comprenez nena boye so aussi ba ve René Labé na ka tia Paris ba ve René Labé ba maman Zizel Masamuna ba Jenny Siblim ba Geneviève Kitoko ya ba Trésor ya ba Karine Masamuna Elodie Masamuna ba yebi que non askembas c'est un soda donc ngane na boye ata so mutu mo leki a fini président na ka bosser na 12h juste na 12h 1 minute na ele pour na soda mutako sakana na ba tout dans so ba finge yo ye donc ye mamu na yo takiro na yo répondre en tout cas bino makambo luka ata moni ma musique o bozo kota ba guerre somo donc ma pena mutu lo wa banda ki lo sukisi yango continuer kana pas de réponse ya ma bête et bon roti kana makambo te non makambo ba problème oyo ya ofinga nenga menga na eli musique na beta nde ba comprendre nga c'est tout Ginette biso na théâtre bino na théâtre na lembi pe Ginette biso musique to beta na Kenya ya ba musique moko te ya
hein nde ba musique moi quand ezaki timide musique lelo koza na boulot soki bayebi yo te oze lelo te na mboko moninga sken leo na kini na kotambola na tambola msuna na piste d'identité te mais identité na ezelo koni ne ça TV média mbila to kokuta na mbila 1h 2h misaka bose so ataliga yi ko yeso bino ngaki o kotika no te ofanda na yo ka koloba na hote na pe caméra boss comme kololonga paka pousser zande te to betala mamba le président mamba longa na tunika ngana sangisa nyonso aske bas na mite mkono ya mboli susu mako longa pa président ka bose wana ya mama nzambe exanga na ya puna lo bagena boza ka soda na ye otambola boye yo de soda na ye boye la boye na boye sko kololonga pa no koma soda mais muto salinga puna za la mission président ka yo benga na ba orchestre msunde ba msuwa za la beta na orchestre msuwa nga orchestre nga munena baina mboko eza pa président ka bose ozo mpeza orchestre ona ba de yem ta façonner nga po le ba devem ba benga kilo boum ozo mpo président ka poto na meza devem atwana mata na senti donc senti que tala to te miso ta population ba petit ba wuti ba nchiki ba ta kilo na banga defanda ba kilo ya bomba est-ce que base et puis a to te pas ba et puis kilo na bangwa luka ba problème a to te pas ba Rita Maloro 0 mètre et pas avec un héritier Maloko garçon capable 0 mètre bana poto papa Alain Maloko hein Alain Maloko ani batina ba no vimba ka mutu ya moko non bana bumba ebi ke mutu défendra gali soda au vechiro ambe m'a pesa pouvoir pe da vechiro ambe m'a pesa skate base finga ka ba viet bongo na finga ba viet na expliquer ande ba comprendre Ginette c'est quoi ce que bilo sala o samsano très bien Kito est-ce que merci station na ki de ezala o beti sali bien ebini batona nyonso ba tumbulo wana fina ba ona continue nzela eza bien ate ya katabo ya skempa pour ça l'église bandimbo ya mukina ate ya katabo mate ano eza bien menga na PDT on ça dépend na kanti suki na moi cité somme da finga na oyela ya donc quoi finga ke po ngolo oh menga ne ko finga to mote ngana bien éduquer na expliquer ne que ton biso bani mambo abaso bon ba la te tant on obete pas président Kabosi en 2008 bon ba ba doubler na ba orchestre msu na kotanga ba kombota ba beta raté président faire le autant pas façonner bon na ba ndemo o dégonner pour na skete na oyela yo na oyela yo pour na oyelo mana tina ndako na kokoko bimana cha komboto beta ozo mo mamba bulo ai ozo mo nena boye to na ba grand prêtre mabele ba Aridja na Mbwila mbongo ya moyeke Aridja na Mbwila mbongo ya moyeke ba bina kati ya gala to mona ba Evre et puis sans oublier base na ngana Saint-Étienne mboka ba rifin kota japonais rifin kota japonais papa na Ryan kota mboka ba sa majesté sommet mujahidien Saint-Étienne mboka ba deshine yinda wana ba bureau mboka ba disho Mackenzie Saint-Étienne mboka ya ba parce que base na moni soto bandi liste wana awa ya ba gloire ya vrai miss Nzao à Saint-Étienne maka nous vraiment ton lobela vraiment parce que base na ba manchi mouvement suka po ebika ka messieurs za so champion mon iba to tala on te ba zaper hein si donc tout le monde qui va comprendre l'essentiel parce que base il le mieux bisa na bateau nyonso ba pour le wana na zangisa ngo terrible ko ba nyonso ba linga ka aske base aussi la fan na yo en tout cas na profiter na opportunité peut finga yi Ginette moi quand même que ça linga bien na oluka mo opportunité ya liboso na s'adresser na bagalois biso lo bagale za bumbu selemba bagalo bo talanga muta défendre gali ye mais regana na ngo pa bagalois ba tanga puite ba soutenir ngata ba ko soutenir mutera mama mbongo te ozo on pa biso to bagarre pour na mabele o ba bitumonga na bundo za potom so belanga kilo bumbo mais nazo lo bana bagalois tout pour na gal to na ba prêtre danger ba olanda nga misu na yebi pete na gal to na ba prêtre lo ba mobile la mayimbe attaquant de Paris na gal to na ba to ba JC d'Arty le béni de Dieu na gal to na ba tout le rôle ba Tchacho Dembela maire de Lyon double casquette na kati ya Lyon na gal a to na ba tout le rôle ba maire na nga Vicky Mabanda na gal mais toi tout on a biso ngolo mort comme ça mais on a zolo ba fait na nga isin ba soutenir ngate na gal le fond loba la galois bo tia petit na bino pour ezaka mbongo te mais pour ya liboso ezala rappel conseil hein pour aider mutu surtout sur le plan moral non est-ce qu'il faut ah bon ba ben baté ndenge yo te nga bo senga de bien mais côté yo te nga est-ce que elle rolo côté la batte to ba finga mais nga ta ba finga est-ce que nga na lo baneti
nga te bafingi aske basi nga mona moke na oloba nini nasepeli nga na concert moko po ya mama nde bokotaka biso nate yokani mais bagalois baprêtre ya makasi wana gai nabosani te na mboka Turquie napesa mbote pa ya président Firo Zéphirin motema ya grand prêtre mère Émilie Bumbu maman na Vianel Bumbu wana kati ya Turquie grand prêtre Firo Zéphirin nazolela grand prêtre mère Émilie Bumbu wana ba mère nanga ba soutenir nga sans oublier elle puissance la patronne na kati ya Bruxelles elle puissance la patronne na bosante joli kitoko na Londres Kajulu Samba na Paris sans oublier ba base nanga makas trésor maluna 10 balles yo ebi au contrôler bureau mère la Marula donc oba nanga na loba dédicace bende mais déjà lobité papa dédicace ka ba ngomba moko na ni sona kasite ya loba on peut dire kambala moko ba fa nango bolinga ngai na obunda pona bino kala te bozwa maboka makaku nde tosoba be président Kabosa de na mboka na biso bakoko akitaki de na aéroport en Njila to ana na kin donc d'ici 4 matin bozwa de album na no voici l'artiste yana ba rumba makasi et puis eloko nazo e Fabino ke to beti 8 titres ba rumba nyonso mtabeti ngo sken bass na bango ba betela bona ba binote oyoka ovemo bo grand bassiste nga betela nga te Ginette tunika ba beteli binote makambo yo katina ba studio te Ginette yo la katina ba rap na lobika ba beteli binote nga na tunika ngai muta betela nga zate et puis na vie chance mon la vie non la joie TV na so Ramazan grand soliste bete papa papa we ma bete papa vena so quoi d'accord Raman abeti rumba mon akatu parce que nga na beti basso ça ne fitiri ati présent il petit na basi sa musique ayendo lobia vena Ramazan la pesi mbote donc voilà. Ok, à ce que base déjà à lobby, tu comprends que voici l'artiste ton Zoya, photo yoka lisusu, hein, toyoka lisusu, makambo à ce que base, à ce que base mambo luka atika parando po okokangote, à ce que base. Ouais. Batu batu tout à ce que base, à ce que base bala, obino bozaka bon, na zaka chez les parents, obino rabo mozaka chez les parents. T'es rendu chez les parents, la peine au palais, mais du moins. Moi, mais dans la vie à mobile Gobunda, moi chez Ngai, na je côté pour mon gars artiste. Musicien de Bassia, Obinora Bassia Pote. Bassia, moi na dans la moi cité. Moi ce que na loba mambo, na kina na moi cité, na mikilipe na moi cipete. Donc anega yemo. Dans wana vie privée mais na robeta on to média mais na moi cité. Non na moi cité na bala mutu ta na ni alliance donc. Robo ya vide. Voilà. Wal varita balage. Boyoka nani lobite tena lobite nani abala na lobite parce que base na mo va juste clôturer na yo ko se badi sous débat na kaka ekoyoka mais est-ce que base et que ton yeba na isusu pour les jours yeba na déjà yeba na déjà allez malé mais peut parce que base pe to yo que lisusu pe tel lisusu mo mais va to kabona faut beta sur lo mo boye ba comprendre que na zakina hein na est-ce que base quoi est-ce que il faut mo lo mo te o za zakala ma ovo mas Ginette aya na zakala ton na gars zakala after base kilo ya bumu to benga ye yo ko ko beta zakala ko ba isa po abule bo 10 ans après les lotes beta bo 10 ans pas quoi mambo ba beta rambe beta la rabona ba kesa ba beta la mambo ya ko en tout cas Steve Kambanga ya mavo magole lo fombo o solo ana makambo oyo pe na kuma mbono ki on ka passe base ya bete mo kono yamba su mutu mususu kinga ke no le orchestre za gode lo fombo da beta la rabona passe base makambo na ebite ya obino benga ngoto ba ngoto benga ni barando bo luka lobino ngoto ebite ya pour tout sport il y a droit de réponse non il y a rôle banni qui peut bêter sur l'orchestre tant que biso moto bêta ngana zali wana ngamona bêta kana mona simba ka bomendeni askia koya ala ba kiba bêter la biso te pona na be preuve avec preuve est-ce que baza na be preuve na ye hein pour le but koloba na ye hein
nyonso bakoloba vraiment akozala vraiment wana mpona korépondre en tout cas bato nyonso balingaka Ginette mokalaka te comprendre déjà ke nayembaki na sika base nasoli na ye nazaki mona mposa toloba mingi te lelo nazaki na mposa aloba mokie après ntango kwasi l'artiste ekobima bocomprendre déjà ke oyo asali na kati wana tokoyambe lisusu aexplike biso lisusu vraiment na oyo asali na mwa mokie oyo abeti bocomprendre déjà ke asike base azalaka déjà na makambo te ekomeli loba ta ye mo baproblème ekomelaki ye malgré nyonso wana oza kaka toujours mobali asike base aza toujours mobali malgré nyonso eyaki bayibi ye oyo bayibi ye oyo mais asike base vraiment aza toujours mobali asike base ebike na vi nyonso kaka ezalaka totangama na mpo nyonso eyaka bafidele internet nyonso oyo balingaka Ginette momokana po vraiment na suka ya émission site na biso diaspora RDC elela bino tellement ya trop bolingaka nga mpe tellement ya trop eno kokima bino te wana moni vraiment mon Didi Shango kote ozali vraiment mon Didi Shango oki kote oza vraiment babisou ya trop babisou ya trop pourquoi pas na Gladys Mokekola Gladys et Soso donc babisou ya trop pourquoi pas na Renate Kapa ya Sa Majesté batika ograndia yonde batika bino mpo basi apembe bosolaka bien te c'est non lela bino mpo deke bosola jamais ezala quoi bato nyonso balingaka Ginette mwaka mpe nanga besa Umberto na mama Jeannette naosali bino te nalingaka bino toujours mingi mpe nanga seleka asala jamais donc ezanga jamais vraiment ezanga Abel Matuma merci parce que ozalaki vraiment na nsima caméra na yo pourquoi pas na mon DTD merci Ntimba na mon 2G Papa Luzolo pourquoi pas na Pyros Bunga mon boss depuis Ukraine donc koto ozali vraiment boss mosalaka nde toyokanaka toujours mosala fulekaki ebele na bato nyonso bolingaka ngai nalingaa bino toujours pourquoi pas na mafille Radeli Nzuzi vraiment nalingaka na bato nyonso balingaka ngai aske base vraiment merci na yo moto olitimi lelo na ye na kati mabeye na yo mpona osala na émission oyo en tout cas vraiment nakomi na suka ai vraiment nakomi na suka abe makabolanga na aske base na mo eloko mo aske osala po tokoma na suka pesi mbote nango epai ya Adas Masamba na Milus wana bafere na ngai apesi mbote epai ya Niclette Makese na Paris vrai chéri bango bayebi je oyo apesi mbote epai ya Arijana Mbwila mbongo ya Moyeke gampote Arijana napesi mbote epai ya Riti mingi peti nanga Riti Kao sans oublier ya Jimmy Diakalu la Pinu na kati ya Lyon na Lyon kuna na omona Chacho Dembe la mère de Lyon igela kwa fait côté Mike Lovalova ndenge ezala rara roi d'esprit pour contrôler G Charlène Moseka vrai chéri na kati ya Bruxelles mère la Marula Chancel Zeku bébé Gou pona suksa batutu bani babenganga boko benganga na plus 243 82 43 40 247 plus 243 82 43 40 247 82 43 40 247 Héritier Maloko Rita Maloko Pire Arlette Lubaki na kati ya Panama Kajulu Samba. Près des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.